Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo elase moko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banze bandeko na ngai topesi bino mbote na kombo ya groupe Salongo toza na message bongo koyebisa bino message oyo ya sida sida ezali réalité eyebani kasi mingi mabota na biso pe basi bazwi baku ya bandeko bafamille baninga bakufeli mingi na sida kasi bato bakondima kaka te ezali mabe sida ezali lelo tolingi kolakisa bino à travers théâtre na biso ya lelo ndenge nini tokoki komikebisa po tolonga sida tokende mosika te bandeko na biso bolanda lisolo oyo malamu po soki tomikebisi nde tolongi sida une réalité Kanzenzenze kalengila titi kalengila kapakasa kakola kalala mwana kibibi kasidila kapu Papa Sanza. Maman oye? Bon va. Mais yo pesa la kama karibu papa. Na tongo boyo so bandi ko effacer bilamba libanda kuna salite ndenge wana basala ka bongo. Mama awa si tokabola misala. Sentinelle là-bas que ndako yemba komba ko lopango nyonso. Soka kombi sima ke na ndako. Bon awa ya kombité. Keno ta libanda ndenge ezali. Na aussi ça on ezala na aussi ça. Mais il fallait obadila kuna batu baya na tongo baya okuta lipango ndenge wana. Te mama yo na osala ngaka na osala. Zona ba bilamba ba valise bano ocha na chambre ya suka wana. Ah. Mama, longola liboko na litama. Boni boy. Ya tiko lela te. Mama yetu na bosa na ki velo na ndako. Velo bazwaki na bango te. Omona ki te tango bazomema biloko wana ba mami velo. Bakamba velo ezate na osomelo velo msusu, hein? Tala. Soki lere nyonso zolela kaka okobanda kwa triste mwana kozala lisusu malamu te. Yo mtoko pesa courage pour vendre bien. Mama leki ata yo moko penza. Papa na mama bakufa ka bo balandani biso sko vi na biso ezandi nini. Et puis na matanga ande to banda ovanda wana nazoka ka bato bazolo baki mama mutabumaki papa. Mama umai papa na ndenge nini. Makambo moya ko ekolo bango penza ezate. Tira baloba po ba mesana ko loba ndenge bazomona ke plaisir des autres sala bango ya ko. Bango na biso na ko loba ke abomisi moninga. Si papa na bino na bitambola tambola na ye. Maladi wana ndenge ezala ke bikisaka te ezala mwasi ezala mobali ndenge papa na bino asazoaki yango to yeba kaka ya pe akokufa bon sikoyo okende koloba ke mama na bino asalingi sida ebikisaka te ezala nango na kisi te soki bosi ozwi yango mpe zela kaka liwa okufi na yo otikela biso ta mama na biso na mokili te ya tikolela te mpo ozala mwana na yango wana ozoyeba makambo yango te bongo ngamu natikali na bino totikali kaka te
problème eza nango te kangaka motema lokola bango baboyi bino nga na koboya bino te na kokomisa héritier na ngomba oboye na likolo wana abana kotanga pembeni mpona batransport mosika eza te mpe na lokola place quelque part okota kaka bango bakende na biloko na bango oyo asalaki biloko yango ye wana akufi bango nyonso batiki yango te koko mpia mpenza akumbi na voiture ya papa kuna na masina ye ayebi kokumba banzela eza te akobana kotambolela yango wana na mbongo yango oyo akobana koentretenir voiture oyo wana bakokompia nde bamosusu te sans ai Maman. bon mama bokende alakisa bino chambre obongisa place ya yo na héritier bobana kolala bongo otyela bango na base ya biloko ya déjeuner ezali Suka lina miliki yali mais ma pas des athées. bon ça va kende olakisa bango chambre bongo oya kozwa mbongo mapa otyela bango ma ya ti olamela bango Boya. aye mpe te mbongo yango fe okwa mapa ye papa ya bino atiki mbongo na ntongo te Non, patron banda kende msala lobby. Atielo zonga te. Bon maman, mimi na mona so poso la za msala mingi. Ezala so akena tongo, en tout cas zonga kate. Alors la kana msala aye kuna tongo pona ko se changer. Même atela tibilo na mesa ali ya na te mona yo na kena pona msala mingi. wana ebandi mokolo Bon, poso elekaki na moni presque mikolo nyonso à part samedi dimanche na mona zalaki awa. Mais poso to bandi na moni ka mokolo moko. mana débrouiller kaka ndenge wana pourvu bana bazwa mapa koli oui entrez mama bele oyaki koya na nga nyonso yango fanda te nga naza kosalaka bamisala na kosukola kuna na ndako nde bana bayebisi nga bamoni oleki nga lobia lokola mpe naye komibongisa mpona bima na bite naleka nao natala ye natie mpe biloko na moto nde nayebi naye kotala bino kokoma na biso yango na base amoni biso ntango tozokita na voiture wana toti kokomakala mingi te poni kaka esika okendeki kuna matanga eleki nango kaka ndenge matanga nyonso elekana nga naumeli kaka mpona kozela ndenge famille ya mobali balobaki fo baya po makambo esila kaka lere esili mpe moko oyebi kaka bafamille na biso bato mwindu ndenge bazalaka lokola bamonaki biloko na bango ya kowelela baweleli biloko na bango wana baye kozwa bana bapesi ngai nga lobi nasala bo eza kaka mikuma na ngai bana ya na ngai atiki bongo na kobongo nazwi kaka awa lelo bana bayebisi nga bamoni oleki na bana mibale nde bana na bana ya defente atiki bana mibale ya mwasi na ya mibale makambo yango mpe pasi na bamakambo yango ndenge bakufi mpe na mobali kolandana kaka na bana yango baye kopesa mosusu mikumba mosusu na mokili oyo ndenge ekomi mikolo bapasi banini bana wana mpe ndenge mama na bango akufaki na kita wana kaka bakado empoisonnete bakado empoisonne ndenge nini mama bana wana babotaki bien na avant omoni kaka ndenge tozalaka na mokili mibale ndenge batambolaka bana wana babotamaki na bango bien na avant mpe na bafandaki na bango kaka bien mais nayebi na nga mpe te semeki na nga wana eloko nini bavoyage na ye azali kokende bavoyage wana esika akende kokumbela mpe bamaladi wana toyebi te na ndenge sikoyo yaya aye kokende bana baza na bango bien mais wana mosusu aza moke omoni kaka bamaladi wana ezalaka kaka bongo mona ale mosusu omona mwana aza bien ti soki baage nano eleki te ta mosusu toyebi mpe te biso mpe totikalaki na biso kaka makambo yango ndenge kaka tozoloba na cadre kaka ya oyo ndenge nauti koloba wana totikalaki na biso bien mpe na quartier tofandaki le yo okei wana tolobaki bo tomibongisa kaka totala lelo koya soki ndenge nini tokoki kosala na bamama quartier totikalaki na biso bien kaka ndenge tozoloba wana vraiment Mbote mbote nayebi te lelo yawa osololi ata na motu ata lisolo ata mwana ndenge aza wana
Tiens, koya nanga ka na emission ke na yekala mingi te. Koya kaka na yo pezo. Na omelite. Po biso na sima ezalaki likambo moye te na soni makambo ezoleka na sima pe biso pesa biso pasi. Soki natokanisi kaka ndenge makambo oyo okendelaki kokunda kuna kaka ya bamakambo yango oyo ebomi mboko oyo tokanisa lisusu yo esika okei na moto atikalaki makambo atikali kosala vraimen eza kopesa biso pasi moye te semeki dudu mpenza na nsima awa moye te aye kozwa mwana moko ya moke kaka na quartier na biso awa nakanisi oyebi kaka mwana mama mapasa oyo ya pembe wana na suka kuna me makambo azosala moye te na biso na bana na biso ya mikolo bakoli na mandako ekomi na soni tomeka kolobengisa ye tovandisa ye toloba ni alingi ata koya te bainvitation ezobengisa ye po tomeka kosolola na ye azolinga ata koya korépondre te bakomi na mwana natala libala mwana oyo nakasi oyebi mwana wana nakasi quartier mo bayebi réputation ya mwana wana ndenge nini ezali na ntongo soki ovandi otangi voiture ya kolekaka mwana na yo moko kama mais dudu ndenge akokangama kuna epa mwana na tozocomprendre te kabaka tata lokola dudu ndenge wana tomeki koloba na mobali no ndenge nyonso alingi ata te bareponse otindela biso kaka yango te mepesi biso pasi biso lobi mais semeki bolingo likambo nini mama bolingo likambo nini auto ozwa likambo monene boye bongo mobali oso akomi kolokela susu ye te ekomi kaka famille nango bazwaka bamakambo ndenge oyo epesi biso pasi mpenza tomeki koloba ne lokola lingai tozela kaka soki oye comme ça toya kosolola no parce que epesaki biso pasi mingi mpenza Belo moni. Nga nayebi mobali nanga bien, nayebi dudu très bien. Dudu azalaka na bagnese ne ebele ebele. Ndenge azalaka wana azalaka na bango gentil, akokumbakumba bango na bavoiture, kokende na bango, kotambusa bango kaka ndenge. Soki omoni ndenge azalaka na bagnese ne okondima te ke dudu wana eza bana bandeko na ye. Akomona likambo wana ozoloba eza nango na ntina moko te mpo nayebi mobali nanga très bien. Ntango mosusu bino bozomona ye na ye wana na bango wana ezali bandeko bana bandeko na ye nayebi na makambo nayebi te tokoti mpe kala na quartier oyo bino na bango mpe koza ekolo moko te nakasi mwa paso na zolo boyebi ye na mwana na ye wana bozaka bandeko na bango te yo likambo bato nyonso bayebi mama même bakamarade ya banyesi na ye azalaka na bango kaka gentil baka bongo me nayebi te azalaka na bango kaka gentil epuis mama mabele nasepeli te asepeli te na ndenge olongwe kaka na ndako na yo oye kaka awa mpona oyebisa makambo mobali na ngai bofandeli yango likita na kati ya quartier ngai na quartier oyo tofandi na bino bien mais jamais nakotaka na makambo ya foyer ya bato na banza biso nyonso ndenge tozali boye na quartier toyebani bien bamama nyonso ya quartier esepelisi nga te ndenge botikali kosala likita bongo likita yango nakasi kutu bozala kopesanga mbote ya matanga nazoka nde likita yango bosalaki mpo boya kokotela nga boyebisaka makambo etali mobali na ngai nga naza mokolo nayebi ndenge nini nakoki kosurveille mobali na ngai moko mokolo mobali na kosurveille natie bino basinzili te bokende kotalaka makambo mobali na ngai azosala jamais nga nakotaka na makambo etali foyer na bino okamwisi nga mama bolia mpe likambo kosilika te olimbisanga ta nasiliki te me ezala mbala suka tuka oyebisa ata bamama mosusu wana mutu te aya mpona oya oyebisanga babiloko ya ndenge wana eza botosi te bozorespecte mobali na ngai te lokola yo moto kangami na ye pembeni soki ayombeka kosolola na ye ndenge balobaki na ngai mwana nga mpe nayaki bongo eza mpe likambo kosilika te nalobaki mpe tozoloba kaka na cadre ya ndenge mpe ya kobatela yo tozoyoka mpe mawa na yo tolobaki na ndenge ya mabe te eza na ndenge ya mabe likambo oyo bosi bovandeli na quartier likita ekomi na ndenge ya mabe te eza susu na ndenge ya bien te olimbisa kaka mama pardon en tout cas bosukisa mpe naloba soki okoki kolukela matandama mafuta mbila nayebi te soki na kokozwa mama koya na ngai nyonso yango nanu nayebi mpe programme ya ndako yango ndenge ezaleli te nayebi nanu nakoti mpe ata na chambre te moye nayeba soki mafuta ezali to ezali te eza te nake kaka na débrie bana batundelinga te pa mama apasa kuna soki na bon nga nazongi mama zongi me bosukisa kaka wana mama oyoki bobongola mpe bizaleli na nzoto olali te elamba mosantu angani bongo sikoyo bizaleli eza kolakisa bongo te mama sanza mama ozawa ngai yango makambo nini etikali koleka na kati ya ndako likambo ezali nango te ata na kati ya quartier oyoki likambo moko te te mama te ozoloba ya solo vraimen ya solo mama nakobombelo te likambo eza epasa ya mabe te
Voilà. Maman, pour la bilo à Rolia, le Rosana Bana, programme de ça pour la Lelo. Ça n'a pas mon akinga été. Pour ceux qui n'ont pas na tongo yo, na évité oyo na go tuna programme à Kolia. Kende ko ça programme ndengo mo. So ça la bilo nanda. Pensa pour les angles. Non, quel est? Pesa. Monsieur, vous avez le ngaye. C'est ma. C'est quoi le bani? Un restaurant toujours il y a bien tout ça. Il est dans mes sables le sauce. Mais on a tout comme il y a. Là, on va pas bon. C'est juste que ma casse ça t'est bien là. Donc aux comme ça on va au gazette. Quel est là? Oh. Là la maison ne va. Ça va. Là ma restaurant. Tu sais c'est pas du tout un restaurant. Ça va. Bien. Au Tinder là. Ça m'a calé. Bon les co. Ils sont malades. Ils sont malades. Sombre chaud. Là ça va. Toi là mais. Papa na yope. Ada velo ka boye. Papa ouais. Oui, yo con. Anda. Fala papa. Oh mu ana mkilia. Asala papa. Asala peut le sonner. So il y a eu un street in tout le monde. Il faut ça n'a pas. Là papa. Mais là petit bébé. Oh. La tsanga papa te. Moi quand on type de moi qui vient là. Exactement. Donc là papa. Moi là nous écouter linga. Oh, yang wana papa zate autant classe. Ça va. Oh. Kutu na mama. Ndio tanga. Je suis dingue. Je suis arrêté dans ma classe. Omoni. Okolo zala ngai. Souhaiter vraiment zanga mwana mobali parce que connaît pas nanga ndako ngakuna nakana pasi na basi. Mais yo soko pasi nga mwana mobali. Nakugate yo. Yuza kati oyeba docteur utabani. Il a confirmé moi la mobile. L'échographie. Le bami était na ganga. Pourquoi tout n'a pas question? Ah, débat. Je te gâte. Je te gâte. Le show wana est comme cuisinière. Cuisinière. S'il faut que même ma cuisinière pour la maman, jamais cuisinière. Je dois tout arranger ndako pour été. Hein? Donc comme ça ndako le kinga. Ah, au final oh. Ni. Ma beaucoup ma soma ma futa bien là. Bon pesa. Est-ce que ma beaucoup ma casse suko simbi même ma kambo zo pe. Moi na ngo pa pamba. Moi na ngo. Ah, réseau futa bien. Tu vois? Dis me solo obeta yango. Pour ba kamana mais singa babi ni petit moni ndongo zana. Nandi mama ndazala bo mbere to ko fanya na ndako wana te. Mais oui. Zo moni. Le col a confirmé ngo. Donne un appartement et en ville. Yanga. Non, je vais te gâter. Ko gâter yo dona ko sala yo mana mukwabu. Susu. Oui. Mais on est dans l'idée. On se l'a fait longtemps. La fenêtre. Ça sera bon comme ça. Oui, gars. Ah, donc c'était raté. Kakakasiko. Les partis. Oui. Maman, ça il l'a Nathan, on a parlé au Vénété. Sable. Hein? Ma fatigue, sable. Ma fatigue. Comment ma fatigue? Dès que tu as parlé, mais non, il fallait. Ah. Mais il était, non, à passer, rien. Sable, oh, viens là. Talara. Bon, viens. Oh, cousin là. Sable. Tala, yo un singa na ebi pantio de. Viens, na Monique banda, ça fait 2 jours viens. Tala, les partis. Ngaza cousin. Et bon ça ça vieux que ngaza cousin. Ah, Sable, nous sommes là bi vieux de. Sable Monico. Tala. Non seulement j'ai de comprendre. Comment je sais? Ah, Monico. Joie j'ai Sable. Viens, na viens. Oyo, aza fiancé. Et là. Sable, on se voit dans les Sable, on se voit dans Tala, petit. Non, fiancé, on va aller. Collecteur giflé. C'est parti. On va qui s'arrête derrière. Pardon. On va qui s'arrête.
Petit. Hein? On s'en va nini yo? Ah, tu vas tranquille. Comme mécaté. Vous avez besoin de ça. On va jeter. N'a pas jeté. On va mettre l'habilité. Qu'on soit pas pour le pas avant gaillard à zéro. Bon. Viens, ngaza au kansa yo zoro yelande mère. Orgende zo yelande petito. Waza mwana yo vie. Mwana nan. Mais on perd na yo. Abota On m'a pas né baside. Ah, tu comment va mi. Petit. Lelo, hein? Nalingi komona yo lisusu awate na ndako yo. Vie signaler yango. Oh. Grand nangai ba fonction nangai ko permettre ngai te na kutana na bato lokola yo. Eh, Ozate, je peux te prendre comme domestique. Il y a l'hépatie ici dans Visuel domestique. Alors que ça la faut pas te pour comme Tala. Mère ça. Boni boy contre mère na yo. Mère. Maman so ko bota ko la. Petit. Oyebi ndenge na lobi. Koya lisusu awa te azali propriété privée. C'est ma femme à partir du jour. D'ailleurs, vous allez naïf. Mais heureusement, mais dans ma malipati. Et c'est grâce à vous. On a posé ma mère. Bon. La position à Boyna, ça m'a fait. Bon, soit. Nani. Li parti. Les gens sont bien en Nani. Aso bien en Yo, ça n'a pas de Qu'est-ce que ça fait? C'est mais on est bien. Ça veut dire que face c'est ça ngate. Hein? Problème à sardine. Oh, de faka. Parce que fouti amo. Allez, lock. Hein? Merde. Comment tu sardine wana? Qui est un aso déjeuner au lobby non? Na bi ko ben nga mère ti. Mère, bon, reste le lock up neza. Bon. Yo mo yema baba kopa ya vie banot. Oya mopanzi. Na na kati ko yeba. Bon, ba kopa nesko toto ça vrai. Bien. Parce que yebe wa ngwa ye, ni to sinele ke non o vie na nga vie o cousin. O le ke asopi boule. Bon, c'est quoi vous vendez? Viens dans la carte de tête, mais il arrive sur une ligne. On se prend pas non. Bonne mais vieille ba on a vu parler. Petit, et là comment qu'on changer à Wate na katanda ko pose se manifester fiancé hein. Na moni Wate. Allez, gazé comme souffre. La mère ozo nga na nga allez noter gazé. Mère souffre. Ozo nga na magasin chaud de mère. Mbendre mo. Là li parti faut ti ko ya mère na yo. Mais na katimona ko. Ayo na dia vile bien. Yuma ko boye. Ah gazé. O bien na chambre. Mais na benga ko ba na sardine. Bon na chambre. Na chambre nga benga na chambre. Viens voir ma. Viens voir ma peine ça na koto. Pourquoi tu vas péter au dame? Pourquoi? Ozomona. Ka ninge ça. Hein? Oh vient na bino hein. Bon papa. Po mtu passé hein. Oh wana ezaka ba garçon moko ba yaka pona ko flatter mbongo. Sardine pamba ya pesa mo ba 20 000, ba 50 000 pamba no ba to passer ba musufra. Merci na yebisi hotel susu. Zoma nina solo ba no hein. Wana via mikolo. Comment vient ça ba Patoro? Ah, na sina tia gomme côté. Mais na simba na vrai. Ah, petite fanda. Oye biko. Hein? La sac à badi, ba régime hein, ma kemba, pamba. Meu mal pe. Na poil na été. Ba yang vrai mo ba yuma mo ba linette so comme serpent linette. En tout cas, là, ils apprennent, ils ont mis le service est dans ma tête. Donc, la cravate est rouge, il y a mon go. Yo, Yebingai. Hein? Yebingai. Hein? Ofinga ngai. Zayuma. Tu m'as lunette, yo yebe pas écouté. C'est en direct. Moi, je suis là. Monte ici au République. Au fin, on a dit. Vous avez mal éduqué. Mal éduqué, il n'a pas mal éduqué. Ça, c'est quel modèle? Moi, je suis un finga, je suis un bon, pauvre, injure, l'intellectuel. Où tu as vu ça? Vous allez moi, je suis habité. Maman, aïe, c'est que tu as pas vendu quand tu passes à la beauté. Mon frère, s'il vous plaît. Non. Vous parlez aussi français. Viens, Viens. Oh, gazé. Non. Ah, mais
Moi, je suis lunettes de collaborer. Quelqu'un comme moi, celui qui fournit les nourritures ici à la République, à la capitale. Nayebi. Te mère. Oni boyoko vim voir ma vim voir ma vim sana. Oni boyoko. Eh, ngana expliquer ndenge ida kata coiffe. Coiffe de. Kalibilo. Foye baba, osaba bulba na makamusu so boyete ha. Vim voir. O asa mwana na yote. Hein? Asa mwana na yo, zala calme na yebi yote. C'est ça. Bon, ça va. Hein, papa, asa bokilo na bino ha. Merci Bokilo. Vous parlez aussi français? Oui, moi j'ai étudié à l'Ovandom. C'est là qui est planté au Kuna. Oui, oui. Hein? Je suis habitué avec le français parce que c'est une langue que j'ai m'appris. Toi, tu ne peux pas me demander chaque fois. Moi, je ne suis pas content de quelqu'un qui demande qui a appelé de quelqu'un de français. Pourquoi tu me demandes d'abord? D'abord, tu hein? Pas faire. Devant quelqu'un pauvre demande intellectuelle, l'homme de l'argent. Nous parlons entre nous de l'homme de l'argent, pas de pauvrette. Non, n'est-ce pas qu'on a expliqué. Merde. On va me voir, ma vraiment. Bon, s'il vous plaît. Excusez, moi je vais parler, je vais terminer. Oui, oui. On va me voir, Papa. Excuse. Parce que c'est un abonné. Oui, oui. Nga papa la nga papa. Papa la biso, yo me connais ça biso papa. Pardon hein. Ça va mon fils? Oh. Pardon. Mère. Na je kinna no. Bon, pour quoi? Bon na biso yeba tayi. Zala balu sa banka esprit. OK. Biso kinna. Pati, tu viens? Oui. Viens voir ma. Non, il faut un peu de limite. Hein? Ça va colère, hein? Oui, je suis parce que j'ai de l'argent. C'est moi, c'est l'argent qui parle. Ce n'est pas l'homme, fillette ou bien n'importe. Non. Non, il est bien mon vieux. Eh bien, tu dis non. Pardon, mon frère. Depuis quand? Moi, si à tomber la maladie, à mon tombongo. Dis, ça, c'est mon cœur. Ça, c'est des républiques démocratiques du Congo, nourriture du peuple. Pourquoi si ma côté? Il faut des. Mon cœur, yango ton cœur, hein? Yango. Oui. Yango te ngabe siko yo ton cœur. Ah, mais c'est ça. Mais comme je suis ici, mais pas ici. Ah, pas ici, hein? Oui. Ok. Pas ici. Bon. Sopa bulkas. Sopa bult. Un qui boule mota sopa. Vieux. Les afflux, hein? Hein? Tu as causé casse. Ngana zali mutambongo. Tu as causé quoi? Non. Je suis ici. Tu sais biso de cartes. Mais Yebisanga, qu'est-ce que et comment? Moi, je suis d'accord et je suis devant toi. Mais vieux, on a problème tenir na bisaki yo. Omoni so to zaraki na libanda, hein? Na ba côté wana yo moko yebi. Oui. Olinga ko kufuta, hein, basuku banini. Engeza la chair. Ozomona ngo siko. Oui, ngo eza pale na nga omoni ngeza lido makamno so yali awa. Omoni ngo. Mais nazali pa na yo. Bon, bola nga kasa 50. 50 Kennedy. Ngana kanisa ki soko ndenge nini il faut aller au but. Ça 50 pa na ngai. Yoga ki wa mushambama. Je te donne 200. 200. 200? Oui. Bon, l'objet sous soya. Mais je suis chez vous. Mon gars n'entendez? 200 au le banine. 200 pour aller l'auto pour Tim Kolozo Mambo. Tim Kolozo Mambo, quoi? 200. C'est ce que je te donne. Ça va? Mboke pa na ngai elobaka kasi ndenge ezali te nga nasepela bato aboye omoni un temps makambo nyonso esilimba na moko zela vie na nga na oya te nourrir.
Mais soit, hein. Les années. Bon, il bien, on te fait. Mais il y a Sanga, les années. Les a préservatifs. Nasa na moni. Ah, vieux, bon, surtout là, vraiment. Je vais dire au bandit les lots. Où la tête, hein, vieux? Ma femme, écoutez-moi. Ngai, banana botama. Nana la tete. Bino basi, soko bo moni biso ba toto uta kamboka, tozala ka salete, pour la tsanga eloko. C'est non. Ngana za moto munene, na lati oyo ko kansa moto moko lati singa na kingo tata mobima. Un grand commerçant, l'homme de l'argent, na lati loko. Ko isa pona ko bikisa pe yo te ko batela yo ngape na za ko mi batela bongo siko. Madame, je vous dis ceci. Naza na basi belé. Ko kansa moi si o inga na yuko swazalinde yo. Non. J'ai beaucoup de femmes et j'ai de l'argent. Et je fais de l'argent. Moi. Na yepsi obui. Nga ilikuwa nazalia un grand commerçant. Soko bapesi nga bitabi. Funa fongola poso ya bitabi. Na liango. C'est comme ça. Je ne peux pas accepter des choses pareilles que tu me donnes. Grand commerçant vient de Kinshasa, apporte les choses. Vieux comme Singaye, ozolo bango bien que na mboko sana basi belé. Oui. Hein? Mais na basi belé ndenge ndongo saka ka bongo na bongo, oyebe loko te. Alors ma watro hein. Oyebi nga na vie na sala bana bo mwana na ngai, na vie na ngane na zo mene yango. Soki ezaki loko te, mais na daya kala. Yoki, mais na qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi tu parles? Ah. Oui. O secrétaire mkolo mususu wa vie. En tout cas nga soki pe yango te, moyen pété. Moyen te, hein? Moyen te. Bon, merci beaucoup. En tout cas. Tu as manqué de l'argent devant l'homme qui a de l'argent. Vous allez le 1er au 30 jusqu'à décembre. À cause de moi, l'homme de l'argent. Naïf Chebo, aux années bongo, Tikala Nayo, jusqu'à la mort. Personne n'a sommé la gueule. Eh, viens au Wad. Distance, c'est au Wad. C'est là de là qu'on a fait ça. Oui, donc bien. Je vais faire des on a raté Batuboni. Hein? On a raté Batuboni la place. Hein? Yo, on a raté Batuboni. Hein? On a raté carton de douane. C'est un type d'angaï pour n'angaï. Ngana yebsobo. Yo moninga pauvre. Au moins que 15 minutes et tout nous connaît et colloque bazo so quoi. Vous le l'exinga er nanga pamba. Soko sali mfou na bengi bana quartier ah oh motema nezo tikala. Le baka fou na so benga bana quartier. Ça tu laisse avec la pauvre. Non di mango lelo. Tu vas mourir comme ça. Yo ndem ko mourir. Wazoli ya kwa ya papa na kamondele. Je voudrais fournir la nourriture ici. Ah, quel est fournir ka kuna? Tu vas pas. Oui. C'est mon polo. Eh, on vient en noter. Héritier. Pour la taka ketcha ngo umelibu. Ça c'est nini sou. Ya ngalo na kenda ki me transport eza passe ba na banko zonga te. Ah, héritier tala. Yaka. Omoni. Yo ça ba caprice lo quand rende tu na ndako pa na biso. Ah tu sais pas maman liki. Hein? Ah bazana mona voiture quand papa liki atambola kanango. Oya biso ko kompia botola. Oso kate. Hein? Ngamona midi na oya kozwa. Eza na ope ba musika te. O mesana inde kama be. Ngamona oya kozwa. Na kolezo sanga passe. Na oya kozwa ngamoko ma 10 000. Oso me mikate na récréation. Hein? Kubanga te na oya kozwa na midi, hein? Papa Sanza. Oui. Et vous continuez à l'amba. Mais l'air où vous allez à la mingue, l'air de l'amba, vous venez à moi. Papa, tout cela est mon qui est pour. N'a problème, vous avez dérangé dans mon qui. Tu vois sur la cimate. Quand je suis tu sais, le tata patron au couteau, et c'est l'autre. Il y a un motamata, tu as bien à Zalaka. Naïve. Papa, il dit à papa, Bounan. Batinda na maman na tongole na kiso maman pa bato melatia. Na yoki ka bat bazolo bana point wana ki papa akendela moi zaka. Est-ce que ça so?
Mais le solo bengeni kaka yango wana. Yango kaka. Nanga na yebaka. Ah, bino bana mike. Bozaki mayele mokuse. Yo mte le na quartier, maman. Bonne ko kaja bilo bela bata quartier. Hein? Kanga matoi na yo. Te, papa, moi c'est on a bien moi moké. Azaba na côté na biso pe, côté biso zala ka mona ngana yebaka. Eza pe na ndenge na bete na tuni la kana yeba. Tala conseil na kopesa yo, hein? Yo oza mwana moké. Nano oyema ka mokilité, hein? Vie privée ba mikolo. Kokota ka yango te. Pe tali yo te. O makaba boso ebisango mama. Okopelisa moto moko oyo moko oboma te. Oza koyoka. Hein? On a pris ce conseil en tant que moi. Hein? Bon, Minodo, on a moni. Bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Comme ça, on a cuisiné au Megamou. Nazoya. Depuis quand? Toi qui banda lobby na tongo. Yomoko? Toi qui na maman qui n'est héritier. Maman Boli Azalia? Makambo kai kuna belé. C'est vrai. Bitumbe bimek na matanga. Est-ce que Coco Pia Botoli voiture? Oh le, ce n'est pas possible ça! Babotoli so biloko nyonso siko. Et bon le pango? Babotoli. Pas sûr ngo? Bapeska maman le qui. Ce n'est pas possible. Comme ah chérie, ça va? Ça va? Ça va? Ah. Nga sina melai déjà. Elle t'a que? Ok. Maman na pona loso betola mafufu. Ndenge yo kolingela soko kolia loso. Osalite, soko kolia pe fufu. Kaemo. Dis, comment ça s'est passé? Vous avez bien? Mets-toi. Hein? Ça va? Ma caméra est bien, kuna? Et ça, bon, ce que ça palabres, ça est-ce qu'il y a la soinaki, tout ça? Moi, je sais que ma voiture va jouer, le pan va jouer, c'est quoi? Mais yo biso toye banda lobby. Vous avez oublié na tongo kende kwa. Tikazua kusana zua te, tikabili kuwana. Nazala ki wapi? Ngana koyeba. Non, je vais t'expliquer. C'est ça. J'étais bloqué dans le bureau. Préparation des prévisions budgétaires, il y a Nemboule Goya. Oui. Sans compter heures supplémentaires par-ci par-là. Et puis à un moment donné, j'étais avec moi, je suis allé voir, moi, j'ai chic les mamans. Parce que pour leur expliquer que tu t'es un peu empêché, je suis allé me présenter auprès de ces femmes. C'est tout. Comment ça s'est passé? Bête dans le solo. Chérie Nanga. Ah. Tout ça sonne. Nengo yebeli ka biso batumo ndenge tozalaka. Na yewa ki tomona za ko expliquer yo. Oui, un peu. Donc tozelaki mutu tozelaki ndeko roya ka ya ko bongisa makambu de abebisi lisusu makambu kole. Kisa nani? Amzati. Oui, ya utaki voyage. Leki ne wana. Mon le raye eloko aliboso ya kowelela kaka mikanda lupango. Ngape na kanisia lokolo ya za mwana mobali akokanisela bana ndenge esengeli tan bandeko basi bayebi loko nyonso oyo ezalaki basani bakabolie oyo azwi voiture koko na bango na ya masina wana azwi voiture ye moko alobi nga natikani na lupango abi oh là là semeki ata ye moko oza na lupango azomona bana te bongo sikoyo okoki kotikela bana te ata eloko ozoko bazwi biloko nyonso nasuka balobi kamata bana kado bapesi yo kado. Mon Dieu, ça c'est quelle famille ça? Ça c'est quelle famille? Et puis, tout le papier bien, ils allaient erreur, il y a ces mecs qui n'aillent pas, mon bal, il y a bongo sikonga na koyeba nini papa ndako ezalaki ya kokanga lokola basimba bafungola na bango wana ata testament ezalaki est-ce que baolakisa ngango? Oui, mais justement il fallait atika testament avant kufa. Maintenant moi c'est kufa sans testament. Tu vois comment les enfants bazotelengana? Yo ndimi na ndenge ya komaki na suka boya azaki kutu na tango ya koluka biloko wana na kanisi ezalaki kaka na ndako wana ale lokola bango bazaki na lokoso na bango ya biloko bazwi kaka. Moi je vais les défier. Nakoyebisa bango que comme bapesi yo bana comme cadeau na instruire bango na éduquer bango na ndenge bakondima bakoyoka sango ke bana wana bakoma batu benene ici chez moi. Hein? Mais c'est une erreur que ce mec doit commettre qui sans faire un testament. C'est pas bien ça. Mais pas moi. Moi, je vais préparer
le testament de mes enfants, de ma femme, famille Nanga Kutu. Ben, je dirais juste un passage, c'est tout. Même, je ne ferai pas cette erreur. Bokilo, c'est même dans Salaki. Hein? Ce n'est pas possible. Et vous allez pas mal à mon caractère. Si vous avez le testament, vous allez bien. Parce que tu as une imprudence à vous, tu as la carte batikale. Donc c'est pour ça pour ça la moi avant. Pour ça il a un testament là za na pour bandi kuno modèle na moni la kabango wana. Baza batu mo ba ko tumisanga yo pe oso bandi no likolo la na musala. L'air pe liwe yaka. Et bana kate. Oh, je t'ai dit pas de jalousie. Hein? Bon on a ça jalousie. Alors, pourquoi? Testament, il faut le dire, ça passagère ici, les qui ici, tu insistes pour. Kasi yo muto bandi likamwa testament, bon nga na lobi nini? Yo muto bandi amwe wana lobi ke liwa pe pona kate, ta musuka na musala place la liwana ezui yo. Et comme soko ezui yo na musala, nga sans testament na comme ma sortir ndeni. Il faut testament ezala ndenge yo lobi wana. Na boite. Yo likam. 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 Montaleki a koyebso ma solote. Kaka lobi nga na yawa dele mutaleki. Sansa! Sansa! Patron, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe au Yipsini? Comment Yipsini Kamote? Elle me parle. C'est quoi? Hein? Attention, hein? Où est la Kiawa? Moussala. Sala Moussala yo. Il faut entrer. Patron, solo, tout le monde y a Yipsini remonté. Mais non, là, papa, les Cambouisati. Comment? Oui, mais on dirait, bah, il y a ma solo, tout ça. C'est ce qui me met mal à l'aise. Non, non. Ce que Oyoki Likam, ils ont un quartier. Tu sais que, chérie Nangaboli, quartier Oyo Balinga Kabisote, Balinga Kali, Union Oyote. Oui, bien, alors, faut pas que yoka. Les ont dit, c'est pas bon. Combien de fois au Moninga pour alors, donc, sois calme. En tout cas, moi, je vais défier la famille, belle famille Nayob, pour moi, qui veut éduquer ses enfants. Je ne manquerai pas de préparer le testament de mes enfants. Tu viens, je n'ai juste pour m'échanger, hein. Je dois repartir. Tu viens? Oui, tu viens? Hein? Viens, maman. Non, viens. Viens un peu, on va causer un peu. Kamupele katulongele. Kamupele katulongele. A, B, C, D. Kingoli, qui a biqué là-bas couloué. Kamupele katulongele. Kamupele katulongele. Kamupele, toujours Kamupele katulongele. Sandra. Patron. En tant que domestique, vous voyez bien, oh? Oui, patron. Bien. Ce qui m'a pêché, sapato, mi balé pour nous cirer. Cirer combien de sapato? Nous, mi balé. Mais cirer, pourquoi? Patron, c'est aussi son balé, patron. Na pêché au bilamba, mes 2 vestes. Pour que nous tiquions après 5 minutes, bah, ce qu'on a bien tout ça. Au kamati, au télégatini, pour repasser, et vous allez nini. Dites-moi un peu. Dites-moi. Cette chemise, il faut y repasser bilamba. Salaka musala oyo bazula kiyo nandaku oyo. Oyo kinga? Nga mokolo ndaku, tala ndengo komi munene. Nga mokolo ndaku nazaka muke, pourtant c'est moi qui donne tout, c'est moi qui fais tout, mais yo munene ko leka ngai. Dites-moi. Ah, famille. Donc musala okomi, tu deviens un colporteur. Komi kuzwa makambo kuna paiboye ozwa ko tikango awa na ndako na ngai. Sala keba, ce que nous avons musala ndeko ko diminuer, oya ko tula ngai. Je te le dis. Et que ça finisse comme ça, hein? Les habits, les chaussettes, les souliers, patati patata. Je voudrais que ça finisse, Yokinga. Que ça ne revienne plus. Vous allez risquer votre emploi ici. Dites-moi, qu'est-ce que tu as fait de l'assiette? Assiette?
Doudou. Patron, l'omelette. Et glisser de ma boue, il y a pas ce Bon. Okolia omelette ya sardine to ya pamba. Tu n'as pas un café? Non, mais café. Na tuni soko. Oui, na yoki. Donc nanda ko yo na balaki yo pour na liaka ba omelette. Et bon, on lit omelette c'est na to. Ou bien café. Omelette avec ou sans sardine. Et là, on a baillé là qui on a un c'est ça. Bon, les Au salut, mes collègues, na matanga. On appelle ça que 2 semaines. Tu as fait combien de temps? Ça fait 1 mois. 1 mois. 2 semaines de plus. Et ça te réjouit. Ah bon, les gars, matin, on a les cambos sardines, il y a omelette et ils ont concordé. Ah bon? Pas de concordance. Au moins, il y a un côté. Vous avez un cambos? Les cambos. Mais dites-moi un peu, ce que vous avez dit comme appartient, tu es à moi. Ainsi est écrit sur tous les tickets. Il y a bûche. Pesa tango inso bakosenga. Tu es pour moi la femme yandakoyo. Donc, vous allez yangai. Je ne peux pas. Kabouler na moto mosusu enfin. Mais voyez bien moi. Dites-moi, Lélo, là, pourquoi tu as dormi au salon? Les aïsengo. Kolala na salon. Nga mobali na chambre. Bon, la lobby est aïsengo. Sache qu'à 2h du matin, je suis sorti de la chambre pour venir te lorgner. Tu t'es entendu ronflant. Et au moins, tu ronfles au salon pendant que moi je t'attends. Ouais. Mais dis donc, c'est tout vu? C'est tout vu? Ozomon mokili tozali makambo ekomi ebele yo na bipona nga mwana kende osala matanga bon mwana kende osala na matanga yango natikaki yo pe otikala kaka bilala okomi kala partout. Chéri Boli, ceux qui yo okomi tango sali 1 mois au lieu de 2 semaines na pesa ki yo et que aux 8 mois promesse pas outil. Défendez ngai, dites-moi, écoute chéri, ne t'en fais pas pour regretter. Ozoluka kaka ko échapper makambo pour rien Doudou. Oui bien hein? Ah, on a la clé matanga makambo ni otkeli ko sala. Quartier mobimba batu nyoso babandi ko lobela ngo le kabo ebalo ba Doudou nazonga boye balo ba Doudou. Na moi so yo soke ko bala kuna na kwe wana. Arrête. Mais c'est pour qu'elle me donne un muntu, un homme, un garçon. Ah, mais au bout de la bana combien? Basi na basi, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Mais elle va me donner un garçon, dis donc. Au Pessangaïté. Mais ngape na kondima bongo te lokola oyo osozi nzela na yo monike ozokende kobota mwana mobali kende kobota mwana mobali na yo nga naza na problème te mais ngai pe na bendi nzoto na ngai po réputation ya mwana mwasi wana eza malamu te ozoyoka réputation eza malamu te ngape na kolinga te na expose nzoto ya na nga uti kokufa mikolo mibale na mobali na ye na tikali na mokumba bana donc nakufa na bomwana natika oyo yanga bana te naza na besoin na mona ndenge bakokola lela bango pe. Tiens. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire... Cela veut dire quoi? Va droit au but. Cela veut dire quoi? Moi, moi, ça veut dire quoi? Oh. Donc... Olingi koloba que moi, moi, azana sida. Et que ngana azana sida. Papa, na lobi kaka. Que réputation on va nazo que la mwana mwasi wana na ko exposer nzoto na ngai te na danger wana nde na yebisi donc tata mobimbozo ka sonité na quartier ba tunyo so quartier ba bandi ko lobela yo naza na sida parce que cette fille là a le sida, c'est ça. No bandengoli. Je ne veux pas aller par 4 chemins, Boli. Je veux convoquer une conférence nationale familiale, famille na yo na yangai ici, pour que tu prouves culpabilité nangai na kati ya likambo na maladi na zanango. Okoyebisa bango ici présentement. Sinon, je vais crier au scandale. Je vais crier au scandale, tu entends? Oui, kinga. Okomona.
Tu vas voir. Hein? On créer un scandale au sein de quartier. Dans le quartier. Ou banga ta bana te bana basi ba comme mikolo boy dudo tika na quartier allez yo na yoka et moi na salaki donc fête na fête ka Oh, on t'a appris que j'ai couru toute la rue ici, toute la ville ici. Mais c'est pour qu'on me donne un monde ou quoi? Qu'est-ce que nous avons? Donne-moi un monde et je vais pas me promener par ici par là. Comment? La conférence nationale ici, de ta famille et la mienne. On a fait match nul. Oh, vous avez la chance. Vous avez la chance. Mais on a vu, on va voir. Vous avez la chance. Attendez la suite. On a retour. Vous le place où vous l'instant. Dis l'autre fois, je t'avais donné une carte de visite là. Oui. Oui, c'est au Guinée. C'était encore. MCS. Là, j'ai le papier ici. Ah, oui. La période. Je ne suis pas passé. Oh, toi aussi. Toi, tu me parlais des problèmes informatiques. Oh. Mais moi, j'ai parcouru presque toute la ville. Je suis allé à Gombe. On m'a encore montré un coin là vers Kintambo. Ces machines-là, l'ordinateur, ça coûte cher. Hein? C'est trop cher, c'est vrai. Moi, je t'ai donné une adresse. Les ceux qui ont la maison, hein? Ils ont la c'était écrit d'ailleurs. Hein? Marketing, Computer and Service. MCS. Donc, j'ai passé mon tour. Le copain là-bas qui me dit le service après-vente, bon, on verra, on peut venir. Oui. Je vais te dire, le copain qui est là-bas, Eric, hein? Eric Mumbai Kaseka, c'est lui le chairman. Donc le président, quoi, il y a la société, il y a la maison. Est-ce qu'ils sont sérieux? Ok, Kuna. Sauf que nous sommes ordinateurs. Ok, pas nous sommes ordinateurs. On a service après-vente. Et puis, on a un centre d'information qu'on a. Là, sur place? Oui, sur place. On a un centre d'information, tout pour les cadres et les entreprises qui peuvent apprendre comment manier l'ordinateur. Et ensuite, on a un service, même centre, ils apprennent aussi aux gens débutants, quoi. Débutants, on va apprendre des informatiques. Mais l'initiation, ça fait quoi? L'initiation, voilà justement les mots. L'initiation informatique, ils ont 40 heures. 40 heures? Ouais. Seulement? Oh. Seulement, quand tu dis ça? Et puis, service après-vente. Oui. Sur le ordinateur, il faut installer Baomoko, il faut assister, il faut former, il faut utiliser l'ordinateur et pas un bino. Voilà l'avantage. Et ça coûte combien? C'est la maison la moins chère. C'est vrai? Oui, mais tout ce que je t'ai dit là-bas, ça ne coûte pas trop. Ok, Kuna, on te donne des informations, ce que je t'ai donné d'ailleurs. Et les coûts, c'est ce qui est abordable. L'adresse, c'est encore... Attendez, je vais te donner l'adresse. Tu vois Kastavou? Oui. Outil Boulevard, du 30 juin. Tu descends avec Kastavou. Juste, premier bloc, ils en ont deuxième bloc. En diagonale, il y a Grande Poste. Bon. Mais hier, je suis passé par là. Le type qui est à côté, là, le brun, là, le métis ici. Mais tu parles de Carlos. J'ai même payé un journal là-bas. Bon, voilà, c'est à côté de Carlos. Tu vois, Pneumag. Oui, ils sont voisins collés. Donc, quand tu vois ton ami Carlos, tu passes par là, tu as toutes les informations. Et moi, je vais aller mettre mon enfant là-bas. Vraiment, l'informatique, on ne peut pas s'en passer. Hein? Bon, c'est très important. Oh, wow. C'est mon chauffeur. Hein? Ah bon? Oui. Oh. Oh, Nkoy. Mais depuis quand tu es là? 2 semaines. Ah bon? C'est pas pour parler de London City là-bas quand même. Tu veux installer London City là-bas? Allez. Bon, écoute. Bon, comme si tu es là-bas, Luko Lukana, copain mo wazakuna, Mwamba Kabase. Lukaye, comme ça, Kobeanga, Abéanga Kin. A Kobeanga, mais sur la bide publique, il y a Télécel, pour la Bouchibad. Il y a quoi atteindre. Oui, mais si tu vas, même dans le Lubumbashi, au Lubumbashi, Bukavu, partout il y a le cabine Télécel. Il y a Bissokuna, il y a Télécel, il y a Benganga. Oui, il y a
Même toi, si tu n'as pas bloqué, tu vas à une cabine téléphonique au Bengue. Hein? Ok, mais dis, ne manque pas. Et toi, tu rentres après quand? Tu as encore 2 semaines à faire là-bas? Ah! Tu sais, c'est un ami qui m'appelle depuis Mbujiman. Depuis Mbujiman? Ouais? Vous êtes partout? Oh! Non, les TLC, les partout, c'est pas nous qui sommes partout. Ah bon? Ouais, là où il y a des cabines pour le téléphonique. Ouais, attends. Il y a des cabines téléphoniques que tu peux appeler, quoi. Ah bon? Ouais, ouais. Bon, alors, dès que tu rentres, hein, n'oublie pas. Amène des manques qui n'est là-bas, toi aussi. Ok. Rachidi? Patron? Bon, monsieur donne la conférence avant. Merci. Ça va bien. Bon. Tu vois, on assiste à un SC. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Parce que tu vois le monde d'informatique, on ne peut pas s'en passer. C'est vraiment... Vraiment, il y a l'actualité d'ailleurs. Direction, il y a clinique, il y a machine comme ça. Mais tous nos services pour la gestion de notre clinique, elle est déjà informatisée. Voilà. Oui, bien sûr, la grande société OCC. L'OCC. Mais pas ça pour être. C'est vrai. Mais c'est eux qui fournissent les matériels là-bas. Ouais. Même la formation à 4 ans, parce qu'il n'est pas là. Ouais. Donc, le PDG, c'est un Congolais. C'est un Congolais de Kinshasa, il s'appelle Eric. Beau-frère. Je vais représenter la famille à moi, Sinanga Boli. Cousin, la maman, je peux dire merci. Je vais répondre à l'invitation à l'Ipsa Kibino. Je vais vous dire pour couper court, pour tout la tête. Moi, je suis un bon. Et voilà, Aïb Sabino, tu as les cambo, à Wananda Kunabiso, tout ce que tu as. Beau-frère, les Alingaï. Et alors, on a retourné sur ce bolin d'Engeni. Il y a de Beng Sibiso Awa, tu as un problème, il y a des Sibiso, les Cambozans encore. Hein? Ou bien si vous avez se battre pas boulot. Ça va. Cousin, regarde l'exception temps. Non. Tu es le chef de famille ici, il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien si vous mais l'autre de parler encore d'autres choses. Beau-frère, maman, yo cousin. Vous voyez bien les camps qui, moi sinanga, puis à matanga, ya kufaki. Tous allez bien sur le sokola tout les gars. Oui, ngana pese qui en tant que mobali naie, pese qui est là pour 2 semaines. Est-ce que permission à PC qui est pour ça 2 semaines? Est-ce que ils ont m'appelé? La salle qui m'appelle? C'est normal, c'est ça. Permission. Il y a tika $1 Qu'est-ce que moi c'est aidé maman? En plus de cela, il y a 2 semaines. Attends ici. Aye kuzonga ngai na ndimi kuzwa mwasi na ngai na pe na sali mabe ayeli ngai na mikumba nyoso wana eske wana sali mabe so be tuna soki ya saraki mabe po amemi na ke bembe ye moko akomi kuna mi ya bo atana ba mama aye kotoni sana kutata mabe responsabilité ya famille na yo kasi tala mama Toboïté, to CP, n'enga sali azali, au bali la biso, bali aleki na biso. C'est ça. Sur une mise en normal. Les cousins que là encore rien. C'est pourquoi on attend qu'il parle. Ou alors les autres moi si na yo c'est tout. Mais pourquoi? On a que nous banga moi si on a balé na bon on a que. Mais tu appelles les gens tu me racontes des histoires qui. Et bien on cause qui basse na bana ah, tu vis mais dis-nous c'est bien ça biso. Il y a kolobana binoni, il y a nakati na ndako moto akosa na ndako mwasi azali suna respect pa ina ete yene bana biso pa soko banga mobali te nakati na ndako kasi tata mwasi aloba kasi tango azangi ezandenge nini koloba nini ye madame moto akoloba bon frère bon
On va aller droit au but. Senga tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo elase moko kasi yo makolo mibale kaka olingi